Salut la famille. Les amis, pourquoi le bonheur des autres dérange autant? Na yo sa vidéo oyo. Na loba no yo sa vidéo. Tous les réseaux sociaux hein. Il y a pas mal sur les caca. Franchement, pratiquement impossible. Et olobate. Msusu to a obetino karame msusu. Ils ont comme ça tellement que oh mi tout na ba question, aux autres bien noté. Et franchement, c'est compliqué. Bande onanga, je crois que Yebi, ni les gars réseaux sociaux. Ba matière de gauche à droite, tellement non aux amboula basalela, ba matière ndé ba matière. Matière est l'ingé banonga sujet à débattre. OK? Jacob alingani na Esther. Bandeko. Ngana zoe bate pourquoi ça dérange autant. Mutu nyonso na mokili azala na passé na ye. Oyo Jacob abika ngana to yebite. Oyo Esther abika ngana to yebite. Lui-même tonton Jacob uti ko sa vidéo mo récemment a opesa conseil na bato yo tamso azoluka bolingo na zuite peut-être liboso simbarate a misui comme exemple. Alobi ngana échouera na mariage à liboso. Sans toutefois accuser qui que ce soit. Alobi que non a échoué qui. Mais là alingi a rebandela et ana na espoir que ko simba et azo encourager mutu nyonso oyo aza na même state et azala na kondima ke ça va marcher. Bandeko ba live ekeye zongi tina ba 2h 3h du matin ba live ekeye zongi elo lekel ngesalinga somo na utu ko yoka lisolo moko balobi Esther aboma mutu ngalasi siko mutu na no mituneza kala nyonso na bozalaka wapi. Pourquoi ma solo o ebet o ezobeta malelo pona Esther ndumba nyonso ezoloba mawana boma mutu? Pourquoi ma solo ngo ebeta makala ebeta mate avant parce que eza ya lelo ta bomi mutu lelo te. Esther abomi mutu lelo te asali pe ki ndumba lelo te sono bato bazobeta ma solo kala. Mais pour anini boyaka na ba dossier wana te parce que Esther ayebani lelo te. Ngana ayebi mama Esther na découvrir mama Esther na pièce ya théâtre ya Sadakama. Tellement le jour bien bat balandara ba nini na ya sala ka ba yebi. Dona linga ki na pièce wana na ninga osana te na komeka soki théâtre français na yebika ke no ya rozala fona yetala parce que na za trop théâtre te. So la bika théâtre na français na Sinark a ce que Esther a osala fona yetala. Ngana yebaki ebongo. Na sali 3 ans na TikTok. Juste pour na bandi TikTok na ngana juillet le 2 juillet na bossa na raté 2022 donc 3 ans au 3e année na ngai ngana kuta mama Esther na TikTok. Je suis assuré azalara déjà siko avant bana TikTok ayeba na déjà mon ndambo par rapport à bandi ando sala ba théâtre na YouTube et autres. Pour nini te na tawana boya bobeta masolo Esther ndenga boma mutu ndenga sala kindumba ka lelo po mutu azu mobali oyo asepele abala ye. Siko na omituna tout ce qui se dit là po Jaco abaye alobaki abala so Esther te c'est ça. Et bo kan sapenda ino esalema niveau Jaco langwe wana po ba acte azo poser ça penza dinya maloba o frère Antoine aloba ke botika ngaso na ozika na zika no mo bomo na ngote lo langolo chwa ekeye zongi bipwepwe nde bipwepwe sikoma solo ezobeta mawana po esa neti nini. Mais comment on pouvait être si méchant tina niveau oyo nana ngwazanga mabe na mokili oyo nana ngwazanga passé na mokili oyo na okili solo tata moko azaso na famille présidentielle azalaka po akufa na kombo ya Kani tata wana bon leki ya mwasi na ye mwasi yango akufa aya kobeta lisolo na live moko ke Esther aboma ndeko na bango abomisa ndeko na bango. Et après ndeko leki yango tanga kiti il n'a mis à la dame en question Adrienne Ndagala c'est ça
Adrien Dakala kombone yango wana kufa pe sonam master na yemo kwa yeko izonga po beta lisolo alobi non Adrien c'est une amie toza ba voisine ba voisine na ebiye na ndenge balingana na tata wana bata babandi bolingo sika na ndenge komaka kende France na alobi boye papa na kami soki kani azala na mutu normal après na oke rapide ayeko zo appel à Nzambe tant azi appel à Nzambe nyo bibika muso mosala Nzambe akoma na mwa ba changement ba comportement ba caractère ya ba lolenge ya ba bizaleli ya ba lateli et du coup akoma ki ko imposer moi si akoma relata d'une certaine manière amo revivre na ba lolenge moko amo zala ba lolenge moko parce que comme pasteur et banda robela te bon na ebité wana selonga certainement peut-être na circonstance wana nde sala yiki na ba rokene na ye ba voyage de gauche à droite à okuta na ma mère je sais pas trop ami le blé non tata mususu bon moi sonnet na ebi Nzambe peut-être yene muta ozala une bonne femme pour moi parce que wana na moni ko s'adapter na ki maman pasteur te na ebité wana analyse na meka osala selon explication ya camarade na ye alors qu'est-ce qui s'est passé moi sina mbalo ndi bazala déjà na moi ba matata et osala ke tellement bazala na mbongo ba na voyager na bango déjà ba kinda ba France tout ça et du coup et comme à un moment où moi c'est que France libéla et qu'on s'installer penza kuna parce qu'apparemment comment ça va un problème à Moutou et la sœur de la dame dira que Moutou a salé que on a bango pété ba câble et ça Esther pour Esther mo bimana mobali yande on a bango et Esther mutabomi saki nde on a bango c'est l'explication à master c'est comme si Esther na mobali on va si ba mikabwane laki la dame a kokufa après et le messieurs aussi a qui kokufa. Et le messieurs a salaki même AVC avant moi si à Koufa. Donc c'est clair que on dirait Esther Azaïsou dans la vie à les messieurs en question. Et moi c'est mon temps à voyager à Kepoto. Esther se pas remplacer na Braza voilà selon les kinaï. Qui sait? So mobile a bisara Esther que ngala mo sina to kabwani. Bref, aza nda ko sauter. A voyager à Kenda bino bobi des fois mi bal ne ba kosa kabasi. Esther a remplacé. Et Esther dans la sonne obet avait passé na été. Aloba on clair que non atambola mabavayi banzambe. Bande rona ngai. Siko ngana okamwa na zo ebate ba masolonyo so beta ma oyo po esala neti nini. Ka po mokili mobimba et une Esther ba mona kaza moto mabe azo mérité te. Ah mais franchement nana wazanga mabe na mokili oyo. Ba eli yesu mwasi adultère. Balobi na ke ne faut pas lapider akufa parce que mobeko eloba a poser question na sana mabete abanda bato bele ba oloba na ta mususu ba sala ya grave koleke misu ba ocha basongi sonyona na munu bato bazokama kion ta mususu ya bimara na mobile ya mutu te me mibali ya bato nana ngwa asambisi yo nana beti lisolo na yo bandeko to ba osepela na bolamo baningako quant à tonton Jaco na yoki kana ba live ndenge zo betama tonton Jaco il paraîtra zaki kanda bando sala ba émission na ye azo ko pensa ba ma émission pam o ka ndeza na fait émission mo ambiance ya pensa ka ba ma émission il paraîtrait moi c'est moni c'est ya minene ngai ndeko moko o ayebi Jaco personnellement mutayebi singa lobi na Jaco n'avait azaki na liloba ko lobate na libala wana moi c'est azaki likolo na ye siko mobali ni wana ko linga ndeto yebi ke no ba africaine ni biso ba africaine to vivelaka mobala zala chef moi ça kamola ki mato ernio so ziplozi bambata na koti kuna te soki simba ite na mama na eke lelo alobi bala Esther mais nga zo mona te pourquoi pas bo sala un problème et to yoki paraître na maman ba shiba bakaboni lelo te na yoki bat bazolo ba ke no Jaco c'est un gigolo. Et pour votre information mutoloko la manike alors bah que non tonton Jaco a profité na Esther pour votre information Jaco a kota cour des grands bon on dit tonton Jaco pour kuta na Félix président ya mboka na biso to mama Denise azan besoin d'audience pour votre information a obimisa téléphone a bengi pona bato boyebite bokende ko s'informer to ko tuna ba ko yebisa bino mama na zo yebisa bino donc nzamba pambola ye na mukuse na lingala akoma na mbongo ana elo ola ne pas Esther te balingani nde ya pasi ya mawa
na mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa kweyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto koyo bikisanga okitanase pozwe esikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo ntongo mpe pokwa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomindela santu lisekwa na yo tokominde balongi se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui.
azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki mbala moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu me so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko